Oui, bande de Kobalandi, comme moi, je me suis dit Mboka, to solera masolo Mboka Congo, mais le long naie awana avenue Kimwenza numéro 14, Kalamu, quartier Yoloside, commune ya Kalamu. To eko solera masolo nini, naie awana centre hospitalier Mogijo. Na ibisa kibino, na kosala be mission, na zo kita sur le terrain pour ngamona palper maboko na ngana mona. Makambo to yokaka, na otolobaka. Est-ce que ozo sala ma awa na Yoloside? Eza solo to lokuta. Moto pe zo solane mokolo ya lelo. Eza mala liboso ale kana site na biso. Mama Chako ava kufa betra masolo na ye. Bayebani leki na ye balingana ka mingi basola ka malamu. Mais de zora chasse en kuta na ina Mama Chako te. Mais lelo naza en face na ye azla miko na biso. Bolanda na bokebi nyosu. Nani auto yambi émission lelo eza pour la confirmation na témoignage ya makambo oyo docteur Mogijo asalaka ezaka ya solo ezaka lokuta nini pele kaka na makambo na ya asalaka na basavo na ye bio MG masolo te sola lelo ne yangwana bolanda na bokebi nous sommes en direct sur canal 62 internet Ndeko Eliezer Tokokoma de beaucoup de makambo ya solo bolanda biso boza toujours branché. Surprise hein? Bonne maman. Bonjour. Bonne santé. Ça va bien. Na ebité ngana représenter yo te. Na ebi ke be internet na biso nyoso ba yebi déjà yo. Na luka yo moko se présenter ba yeba ke bel et bien en face na moto ngani. Ouais, nga comme on a Gabriel Bolembo, la maman de Gaëtan et de Hervé 4. Bonne santé. Santé bien. Donc yambi pour la première fois na chaîne na. Ouais, na vraiment na sepeli makasi. Na sepeli. OK. Na sepeli ape otala binomi. OK, matanga ya ndeko so commando moto de l'équipe. Bon matanga ya ndeko so commando moto de l'équipe bien. Donc eza matanga mais moi tout le l'équipe bien été parce que moi batu ba et ça moi passé. Mais ça va. Ça va. Mais on dit beaucoup de moto musela ko fisu. Ouais, papa muselu wa ça n'est pas engagé dia. Yepe atiki biso lelo. Comme pour la lelo. Lelo. Vous avez un programme de. T'es dans ce programme te bâti non la mort. Mais pour na mutu na moko liga ko pa na ngai. Pour na nini bande makambo ebele ya matanga ezaka so salami batanga ka kombo ya Gabriel. Et ça rapport na nini? Est-ce qu'il y a commando moto te bataille comme là? Bataille comme là te. Et ça la analyse. Donc on a ça son salika likambo la kana problème. Il la kana moto. Donc c'est bataille le peut-être moto wana to le tozala kana e tozala ko zala na e. Bino bo lukanga non? Analyse ndenge nini ya zala ndenge ni témoignage peut-être. Bon, na ça témoignage nanga. Siko témoignage ba ba likana lobaka bien. Donc moi mukepe ya moi mabe na ope fezala. Ponga ko sa te. Ba témoigner je nous a le la vérité. Mais non, la vérité. Non a créé polémique ici comme on dit pour le bango. Que a sali polémique. Ah, yo ne oza tozana on na yebi bien. Na ko selo makampo ani. Fala baka oza bien. Ata moko mabe oza kité. Non, bongo te. Moi est-ce que tu commences à la hypocrisie. Na matanga tcheko ni le karanas. Bon na matanga tcheko ngai penza bakotsanga te. Bakotsanga te. Nga kotsanga la bana basi. La bana basi. Oh, pona ni. Na éviter. Vous avez une relation intimité de nini? Non, tout en absolument bien. Relation. Là, on a un problème mututé. Trop discuter na biso siko yo naza kanda ne makasi. Et na wana pana beaucoup ça. Ngote na la kanda makasi. Pe naza maloba moko ko swayo. Mais ce qui ne leki na ngolelo na butu na la lali na esa nzambe po na loba gibo limbisanga. Au moins pe na ko bengo pe na sengo bolimbisa. Relation na ina bande ko mususu ya basi. Bartis mususu. Obojoua na relation plus années. Naza bien na mutu nyonso. Naza bien na tout le monde. Naza mutu na blagarato trop. Naza mutu matumboli. Mais na mabete. Naza bien na mutu nyonso. Siko ozo jouer na mouvement na yo moko toza na mouvement des alika. Naza toujours na nzonzinga. Nzonzinga. Ya yo moko makanisa tour surprise ma congolais ani. Bon, surprise eza na chaîne nanga siko na natika ba émission pour na mona luka nanga ba problème. Nana ba dasko ko ta ba filmer. Oh, ele ko ba problème nizuka la. Po yo so leke oyambinga boy. Na lo baka vérité, sko ele luka nanga ba problème. Na mona tika.
pour la vérité zalibo pour na nini bino ba comédien ya Congo soki bokufi so boza en vie na sana mbongo na sana mituka la tonga ba école mais soki kufi comme quand il faut ça la cotisation et ça pour nani bon tout ça artiste ami kundarate artiste faut gouvernement kundaye artiste ça famille té ozomon artiste ça ya famille té il faut ba kundaye ba passer honneur et alors quoi ba joueur il faut ba passer honneur faut ba kundaye net yo zawana oza so ya famille té oza ya batu nyonso gouvernement il faut ça la tout ba kundayo bien o leka bien pe ba famille na yo pe oyo tiki batika la bien eza bongo eza yango wana bino ba botika la bosala ko magana ba pesa 5000 bo dizeka 1000 2000 bo kati na fait botika 1000 hein non ben pour l'information na yo na ba pesa so na boko ba tuté papa masumu belombe ba pesa bazwara so ngongo wana te ba comment préférer que na la famille ko ba kuta pele ba problème mingi em so ba sali calcul na bango ndenge mususu bat bazo ko critiquer bango ba yibi bazwa bango décision ba kenda kotika na famille bango bazwi kaka ba indiquer famille comment faire ce qui besoin problème chaque ko ngayo sala na makambo vous faites chaque ko na bien ayo sala ni artiste à danger ce que bino na yaka okota ba yaka okota ba bureau azwi 10% na yaleki oh 10% de mais soit à côté du bureau ministre a payé 5 000. Il y a 500. Soit à côté sur a payé 20 000. Il y a 2 000. Ça bon makamama ouais ils sont fait pour ça. Ndenge ya zalaka ti. Musana e. Siko jour jour ko la yemo siko yemo ko vena biso. Biso beto côté là e. To côté le ba bureau. Bon le 10% fait. Quand il va aller à 10%. Il y a mon point, pas à l'ibangate. Un jour, peut faire un concours de biso. Bon, voilà, évitez. On va faire autre question, faut que nous battre ma bureau. Ok, bande, on a raison, moi, mouké, tout bande, bon, comprendre que nous avons face, il y a Gabi. Il y a une face, le lieu de mettre ma solo, il y a centre hospitalier Mogijo. Nous avons bien awa. Est-ce que ma service nini est dans le centre hospitalier Mogijo? Awa et pas docteur Mogijo. Docteur Mogijo 1 atangi ba classe na ye. Ya makasi. Akende lengo ba poto atangi ba banzete ba produit naturel. Produit to benga ngo bio. Awa et pas docteur Mogijo. So ça problème à minu. To bana minu. So na problème à minu. Minu passe. O ba longolo minu. A pas docteur Mogijo dada. So ça a besoin ya minu na yo. Ba minu ezaka ya salité. O ezaka mukuso abotama minu mona jaune. Mona ba couche na minu ba couche. Ce qu'on est pas docteur Mogijo azo blanchir minu. Et rolongwa na état o ezali o ko bomba munoko so c'est pas ya batu ngala mona batu mususu boza ba camarade mais banda boye bana non mona minu na été. Et pas docteur Mogijo solution ezana. Et pas docteur Mogijo a aussi sa tension. Maladie ka ya tension et mon tension. Et pas docteur Mogijo so yé o landi traitement na yo esili. Ah ouais pas docteur Mogijo. Makambo basi. O myome, o fibrome, o kyste, o nini. O makambo o kwangaka zemi te, zemi passe, il peut kanga bezala bien te banini ba benga ngo nini. O ya biso to kota ba ménopause précoce wana tout. Yaka pas docteur Mogijo. A osunga yo. Akosunga yo. Toza suna makambo ya po. Ya pone ya wana za makambo oyo ya centre hospitalier Mogijo oui. Maramba po to ndo kota sikoyo. Da bande ko na makambo tunde ko na biso Gabriel alobi awa soki olingi osra traiter na makambo alobi oyebo na avenue Kimwenza numéro 14 commune ya Kalamu. En face kaka ya terrain en kaka. Na station na ka so talika bomona centre hospitalier docteur Mogijo ezawana. Yaka na yo kota problème ezate ba ko yamba yo baza gentil. Nyoso oyo ko luka. Nyoso oyo ko linga ba ko yamba yo. OK, to kodiske makambo ya po. Ya Gabi. Oyebi ke bande ko balanda ko mingi, balinga pe yo mingi. Mingi oui. Nous avons besoin de confirmation. Ouais. Maman Chako azara place yo Fadia. Maman be ya balekao. La di esobe kalandi. Maman Chako dem se to roba lota maya bi ata siko bwana na pompe. Bosokolangelo. Bosokolangelo. Nini oyo
centre hospitalier Mogige sali pour na traitement na yo ya poso. Oyo sali que yo témoigner mokolo ya lelo pour la docteur Mogige. Vraiment papa na obombelo te. Tampon ekotaki nga makasi. Omoni tampon mukamate. Poga benga ngo mukamate. Oui mukamate. Eza swahili la mukamate. Ekamati ngati. Mukamate ekotaki nga makasi. Donc ekotaki nga pale koma kitina bakusha kati. Lelo so otalinga na kokisina en 2 mois te. So la tikele longi polele. Okomona moi biloko moko ya mike hein et beti kabo. Mais ndenge o ekotaki ngai eza su bongo te. Vraiment na changé na évolué makasi on dirait mutu moko sali inane na traitement. OK, traitement yango ojango lo lenge nini. Apesa ki yo savon, atekela ki yo ba produit, to azo ko traiter ne ba tetera malade musu. C'est atekela ingate. Oui. Atekela ingate, apesa inga penda savon na biso. MG eza ya base à pai. Apesa ki ngana ba milangi mibale ya eza ya lotion. Moi qu'on a pakoli yango na pakoli na massé 5 minutes. Na massé na pakoli so 5 minutes. Na ye ko zo apesu o ya suka eza lait. Na zuna tsheda maboko na pakoli. De oyele ko mona o pakola ngo o mona lokwa omoni ba glycérine. O ba mafuta o eza lokwa eza la glycérine na kati. Donc lisse. Donc soko pakoli yango mona les roseaux massés, aux hommes ils sont lisse et ça là au lisse. Donc savon na biso ezali olingo sokola. Netinga za soin na sokola. Na zui yango. Na tiena nga mai ne longité. Na suka mai na tiena savon. Na tsali boye, na tie mai na maboko. Na pakoli na ngango pembe na misute. Na tiango awa, na tiawa, na tiawa, na tiawa na pakoli na nga na yaka na nga ngo tina kingo ti awa. Na yaka na nga ngo. Na tiki wana na fai na nga na meliti na vaine na nga na brosser. Na sololi na nga mwandambu. Allez, na koti douche. Et na kota douche, les nazo sokola. Na pakola ngo sikonjo mobimba. Na bandiko nika, na bandiko nika lienga lokwata ba 3 minutes susu. Allez, na mi sopeli mai. Tant na mi sopela mai bon na yo kapende longeti kali pepe. Elongi pepe kali pepe. Asi ko sokola, ndena kesko ko sala ni na ngana tongo. Pourquoi? Donc, ils ont bien qu'on va partir à 8h. 8h déjà. Au lamouki na déjà, au pakoli savon na 5 minutes, au côté douche au sokoli, au appliquer ba crème na yo, au fandi na yo, au fai na yo, au moins au kobi ma 11h. Ndeba si ba parola ba poudre mai. Au kobi ma 11h mais déjà produit ça nini et côté déjà vendu na nzoto. Nini sala nini ce que sala que fonctionnaire beba. Nini sala que fonctionnaire beba. Mi pakola ka côté papa. Et nini bimi yo on a ba jeune fille te, là to ba jeune fille. Nini bimi OK. Nini bimi OK. Nini bimi OK. Yango ce que beba mbala moko te e ko zela yo. Ozomon e ko zela yo elia ka malé. Si pas osali nini e kamati yo mukamate. Kamate. Mais pose ce traitement pour nous sentir amélioration dans d'autres combien de jours dans le docteur Mogige. En tout cas, sans vous mentir, na umela quitté 2 semaines. Na ki pena leka e bakanga nga photo. Ton na ki traitement. Na salika 2 semaines changement. Bande ko bazolanda biso sikoyo. Conviction nini oyo ko pesa ba parce que ba congolais belé bazali awa. Na comment kamusa ngai. Soki kuluna bana basi bakimaka te bande bakimaka. Bana basi bakimaka so mbule bandi. On a basa bandi mbangu. Na mituna bakimaka nini? Bichette bakimaka te bakimaka mbule zokisa susu. Te mbule zokisa te. Bakimaka nini? Kopola te. Moi poudre no pakola ki elongwa. Soki elongwe ona mukamate mona ina misabatu. Ce que yana lingi o expliquer bande comment biso ba comprendre que yo zo traitement na yo amélioration koti. Bateti batoma bazakebele. Toma par ba disciple Yesu ayebisa ka na ko sekwa so na kufi mikomisa tu na ko zana lisusu na limite ta ko sekwa. Ba toma na ya basi na mibali baza bazo na biso siko. Yo expliquer ba na ko ebisa bango bayo ka soni te. Parce que nga na za artiste. Na artiste mnene pe kombo makase vanda. Na yo ka soni te. Na ene longi na nga bongo, na tamboli na ngo bongo na ene ngo pa na ela kisi docteur longi na nga yango. Vous comprenez? Ba kainga pe photo. A pesinga premier soin. Na silisi a pesinga deuxième. On a qu'est-ce qu'on a troisième.
ozomona oke na troisième soin ozo comprendre na moni ke changement donc occupe donc na comment obima elongi polele na kei na sali basha nanga cameraman nanga ye wana na sepe basha nanga na zongi mais liboso ezalaki teke nazwa na bima bongo funa tondisa poudre mais sikoyo ekomi ka poudre pembe na tie boye papa na lekisi nanga nake na sepe basha nanga na zongi ndako te na ata lizopo su te na bomba na su te te na bomba na su te yango na oyebisa baoyo baza na mokama te boya boyoka soni te boya kozwa traitement ata mokamata yango ekotaki yo ndenge nini yaka malembe 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 okomona ke poso na yo ekozala susu ndenge oyo ezalaka te ata ekota ekobima ezobima mpenza ezoya likolo yo moko ozomona ke ezoya likolo oh ezalaki boye ekomi ka likolo donc yo moko ozocomprendre ke ekomi sikoyo likolo Yagabi babengaka nani lisusu Big Mama comment babengaka wana Yagabi kaka Gabriel ok Yagabi nengaiba donc te moki apesi yo mbongo to apesi yo caché na yo mpo ya kosala bapiblisé na ye to makambo oyo baoyo esalemeli yo alingaka kutu lokuta te epa docteur mogijo ate koyeba pakoli yo makala tala ndenge azalaki te mama moko abenga nanga Gabriel makambo oyo eza ya solo po biso na ngola awa tonyokwami tonton moko boye ayaka awa apesa biso bakisi awa eloko moko tosomba taka angola lere ezalaka angola tosomba bakisi ebele changement kaka kozala te nayesi bango bobenga nimero oyo bokozwa solution biso tokosaka te pa docteur mogijo alingaka bablage wana te alingaka lokuta te eloko esalameli oloba oyo esalami te koloba te donc ye moko awa émission eza en même temps témoignage na oui témoignage nanga mais est ce que bato bazomona elongi esobe est ce que bomonaki esobe ndenge azalaki po biso tobombaka na poudre mais esobe aza mobali mo atya poudre mama chako ndaza nga mokomosu na makambo docteur mogijo ngai yoka na ngango kala mais moni kaka banégligence ya jaki mkonsuno olekaka na siana na moni ya jaki boni ngabi ya jaki oyo abingai ngabi ya jaki mukamate na moni yango te asinga docteur mogijo keye na victoire kozoka abinaka keye na victoire mais moyena keye nanga mais ntango nzambe aye kosala ke tokuta na docteur nzambe ye moko ngabi nayaki tomate omoni kaka banégligence donc négligence kaka namoni pendanga moko boye ma négligence kaka le tombeau est vide le tombeau est vide ok donc bandeko mosusu bazolanda biso bana basi bamama lokola yo nalingi omoni émission tozosala mokolo malelo bandeko nanga bolimbisaka mwa moke mama Gabriel azoloba non ya Gabi akoloba oyo nyonso alingi azwa soin na poso na ye nazopesa baaveni baadresse oyo centre hospitalier mogijo ezwami boulevard du 30 juin commune ya Gombe. Donc, avenue boulevard du 30 juin, commune à Gombe. Référence ancienne galerie présentielle. Yami Balé, avenue Kassavoubou numéro 12, commune à Bandalungwa. Avenue Kassavoubou numéro 12, commune à Bandalungwa. Yami Satou, avenue Kabambare numéro 33, commune Barumbu. Avenue Moussoussou, avenue Loubefou numéro 17, commune Lemba, quartier Foire. Avenue Victoire numéro 12, commune Kalamou, quartier Matongé. Avenue Kimwenza numéro 14, commune à Kalamou, quartier Yolosid. Et ça va avenue au Epesami, Soki Olingozo à centre hospitalier Mogijo, Oleki Naba, place Wando Kosa Mogijo. Il y a Mogijo Ngo. Mogijo Ngo, ça comment va Congolais? Azara Congolais, toi, Azara mon père. C'est Azara Congolais. Yo sommes mon déjà. Oui. Congolais de père et de mère. Oui. Oh, ah, mais comme on a Mogijo, je sais comment déjà. Bon, ils sont comme on est pas PC, les parents là, eh. Bon, monsieur père peut-être ça surnom. Peut-être un surnom. Tant que vous aurez traitement, mon araye, mon retour, mon arabe batouné. Na mon appel batounaye. Na yé beaucoup beaucoup de déjà. Oui, beaucoup de nara. Alors bah, tant beaucoup de naka. Azara. Après ça, on a qui s'y est moko. Les membres de personnes. Ah. Yeah. Dans ce hôpital na yé maman. Yé beaucoup après ça, on a qui. Yé mon rapport sur le beau sur la naïe. Ah. Ils ont expliqué yo salaboye. Et le koya betraka c'était l'anda traitement bien, c'est tout. Alors ce que qui se les cher, l'anda traitement bien parce que ngana zoka ya ofele. Yo zoka ofele. Ouais. Ponani.
Oh, bena salaka wat. Mona, yo se mona mtaye kolia asomba fufu na ndaku nae. Na salaka. Salaka, OK. Donc maman ndenge zabo, yobi ke ngana zabo ngana landelaka. Ngana ko yati na ndaku, il faut pesa nga adresse. Ko yati na ndaku, to ko sala émission mususu na kata chambre. Problème. Na maman be ya wana. Problème. Comme le pa ko kasi na nzoto, émission mususu na pande ko na ngai. Bolimbisa nga na ko sala émission na kata chambre. Oh. Il faut na mona suki, misu na manzaka. Oh. Oui. Comment? Faut la confirmer. Oh. Ezalaka. Oh. À l'élection de la TV. Ah, nada. Bon, attends, les images, na mona ki non? Na mona ki sa tutoma buka mona buka kuti. So lingo mona na onga elongi polele oyo na ndako okutanga elongi polele. Na tongo pe na 7. Okuta nonga elongi polele. O lokwa na utai tournage na ba matanga ndo moni ndezalaka kaka. To ba artiste to bonga makaka. So oyo na ndako okuta nonga na linga kutu charge tenelo. Na linga charge te. OK, message moko ya édifier ba congolais ba congolais tout bazo na biso siko oyebisa bango ke oyo azala problème ya peau. Ndenge la die so ba le ba kalande. Kalande. Komi tumisama na ote eza lokola malaria, lokola typhoïde, place ba retraité yango ezali toza bongo na centre hospitalier Bogijo. Eza partout. Na kisasa awa tina mikila potu. Ouais. Na kopesa message ezala mobile, ezala mwasi. Koyoka sonité. Traitement la biso ezaka pona basité. Même mibali oyo zaka obeba elongi. Omoni biso basi avantage eza po soki na opoudre ba couche. Mais mobali moi soka poudre ezate. Yaka maleme pas docteur Bogijo. Solution ezali. J'ai zate à l'okoute zate. Awa soko zo parola ki sa docteur Bogijo yo moko ko mona 2 semaines, na bi 2 semaines. Yo moko ko mona ke kitata total rati. Yo moni ke changement ezali. Boya ebele nga na kosa kate na zaka na intérêt te. Na linga na lokuta te. Nga na préférer na kota nga nini ndi felo na makam na mususu. Na linga na makam lokuta te na kota na ngoli felo te. Oyo ko bimisa mbongo na yo bakopesa yo kisi docteur Bogijo aza muntu docteur moko oyo azo traiter po GT. Azo sala GT. Soko za na mukamate na yo elanda yo mbango ekanga yo ebeta yo yaka pesanga confiance. Yaka pas docteur Bogijo ekosila. OK. Yo moko kaka nde bazo ebisa o sala boy sala. So docteur abina o sala boy sala boy. So abina o sala boy sala boy. Donc on a résultat. J'écoute ezate. Oui, puis que centre hospitalier wana centre hospitalier Bogijo qui m'a donné la bonbon. C'est vrai? $1,200. Et pas bande komi satu. Bijou Mbombo, Jean-Pierre Eboma na Marcel Amboa. Bande komo bo apesa mbongo na ya garantie na bandal azui mbongo na ye bana poto kaka bana poto. Oui, bana poto. Bijou Mbombo. Oui. Que Jean-Pierre Eboma mwana poto. Jean-Pierre Eboma. Marcel Amboa mwana poto. Bijou Mbombo na zana kisasa. Bijou Mbombo. Yo peta masura bana poto mingo. Ozo ko bona ba komo na tangeli yo déjà. Yango yo olobini. Mais basali lo mweza te mbongo garantie. Yo zaka na poto mais la mbongo garantie le quoi $1,500. Na kisasa. Na kisasa oye ko me mbongo na kisasa. C'est que liwe ekoti. Mutoka mutu balia yango te. Ya solo. Te mutoka mutu balia yango te papa. Ngali ya mbongo mutu te. Omwene ozana ko telema o kwesi mbongo no wana. Na lo kutapena bino zwa olingo lianga. Te na iba te. Tata ya so mama so ba saso ko iba te. Ba na biso bito boti ba iba te. Donc tozana na famille moko ya kimoyibi te. Yango nga omona ka so lingo sala nga mabe. Moyezo wana ngonga ezate. Po na yiba keloko ya mutu te. Po umea na mokililia ya yo. Ateza 10 francs. Tokela ya yo, lia ya yo, me mutoki ya mutu kolia yango te. Ezaka mabe, eza bien te. Boya kozongisa mbongo ya batu, bozongisa mbongo ya batu. Ce n'est pas normal. Yo mwana poto lia mbongo ya garantie mutu. Ata yo moko. Il faut rappeler la bakola Jean-Pierre Eboma. Jean-Pierre Eboma, ya kozongisa mbongo ya docteur na biso to boyi. Bijou Mbombo, bozongisa mbongo ya batu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Kitoko te.
Ok, bandeko balandeza pasi pe mawa balingaki ye moko ya Gabi aloba ndenga lobi bongo na Marcel Ambwa Marcel Ambwa bo bebi si poto bo bomi poto bana poto ya na leki ba héritier bo tisanies na no alira bambongo bata ba garantie bo 5 bo sala ngoni bo bebi si bo bomi poto mabe Docteur Mogijo l'équipe nous l'ambongo. Bobomi poto, c'est pas bien. On a bakata pelouse à 50 € à 50 pelouse. Kito côté. Marcel Ambwa pesa mbongo abatu. Le 29 oyo dans cette hospitalière Mogijo, Palobi, Mazo Salabongo, journée porte ouverte. Le 29 oyo. Et ça un mois. Oui. Et ça un mois le 29 le 29 wana. Badon so baza problème pa ko ba otala bata ko bota. Bata ba myome, bata ba fibrome. Nous sommes dans un problème dans les boumous. Nous sommes dans un problème dans les boumous. Boya, docteur Otala. Boya, donc les porte ouverte. Opération sans cicatrice. Naesi bino, Nzambe ayebi nga sala makamu na ye. Ayebi nga bimisaka batu na ye. To nyoko mi na ba opération to comment mabumulo kwa ba Thomson. Mais awe pas docteur Mogijo, Thomson azate. Opération sans cicatrice, myome, fibrome, comme ko bota. Ko bota raté, oh bona boya. To bengi bino boya bandeko nanga ngamoko pe na bakisa nani geta leki ya so na luka mwana nga mwasi bona ko bota te papa za déjà papa za de benga na ko se proviser ya na ko se proviser papa za déjà nazo luka ko mangana ko se proviser na ngati nazo luka yo longa be escrobo nalingi te nalingi mwana nga za tata na boy Nalingi. Bah on est aquí bongo ya Gabi okini ngalo bido. Tata bien on est. Tata bien on est. Yote. Tata bien on journaliste. Yote. Donc pesa mwana kombo to komu wapi? To komi wapi? Atayo moko. Donc ezaki bongo ya Gabi dans le 29 oyo ndeko mobali ndeko mwasi papa okola dabiso le 29 oyo toza bongo na quartier Yolo Sud commune ya Kalamu avenue Kimwenza numéro 14 terrain et Kankar le 29 oyo journée porte ouverte et ezwa un mois yozo bela typhoïde malaria myome fibrone maladie nyonso oza nango yeba onke centre hospitalière Mogijo ezosa la journée porte ouverte oyo toza na cité awa na commune ya Kalamu yo kolanda biso yo soko tala so ba fi bo tala kawana ya Canal Plus tala kaka oyo sa bakabaki sasa Canal Plus na Congo za la kate makambo ba kola kisana na kisasa za la kate dezo betu makambo ya kisasa intérêt ya ba congolais na ba congolaises na le biboye le 29 oyo avenue Kimwenza numéro 14 commune ya Kalamu ezaki bongo ngai na ya Gabi to sola ina bino journal le ezaki makambo ya témoignage. Boyoki témoignage na ye ya Gabi nakosi okosite nga kosaka pe nga zote ya batukaka baya o bazana problème ba peau o bazana problème ya kobota o bazana problème ba myome ba fibrome opération sans cicatrice et mon ezali a pas docteur Mogijo le 29 na beti c'était le 29 journée porte ouverte boya awa na Yolo en face à terrain et kaka so pesa un kaka mukongo taliboy pour mona na Kimwenza pour mona docteur Mogijo azana côté ya station moko ezawana okoti yaka tozela bino maboko polele maboko kofuwa. OK, merci. Merci beaucoup. Merci, bye.